présidence mona biso tozana pasi awana maya makelele tomelaka maya mabulu toko ko la msuso na moi 100 fois que somi maya chasser au meli soko baye maya mabulu tozaka na pompe te tozala kata na courant te koto na biso otoka mulili insécurité lobi pas moyen l'état face à social koto alongola batase mai soko lengo ta tomboli batata likolo boboye suka to kufa ba mbula suka bo mbate belé biso nzamba songi tozali mais to kufaki maya makelele boye na niveau ya lopango to komi ndenge moko tozala ki na biso bien te banya ko vivre mais na moment oyo tozala susu malamu te pona nini ba chinois batindela biso na leta ya ko timu na maya makelele oyo chinois nda yaka ndeko boma biso ndeko boma mapangu na biso nyonso ekei ba na biso bakufa na mai oyo to vivre na passe mais batinda danki aboka la biso mabele puisque maya kitana se donc danki curé mabele na kati ya mai kitana se moyen biso to vivre na ba mai boye pembeni ekozala te mais bourgmestre kaya komona bino lorsque boye to yebi ekutu teretinga utu na bino na bourgmestre selemba utu tu ba boko sama ya solo na yebi ete en tout cas ba konza mboka bo tchabiso maboko bola ta susi na biso to ba parents et bela charge à boye eskani lelo ko ni biso ozana 15 bana 10 bana na bakoko okiko futela wapi banzeleza la kalisu te mapango ebuka donc to vivre na pasi penza tani te mapango ebukani ba mama misu baza ba veuve mibali bakufa ba misu baza ba to baka pasi na pasi kaka donc bozanga mena nzela kotambola ata nzela kotambola ezate to leka ndenge nini to keka na lupango ya mutu bato pe bazo bwa na mapango to leka lisusu te pardon vraiment l'état atela biso likambu oyo toza ba peuple na ye toza ba peuple na yoka la biso mawa akanisa biso tane banzela o ebuka ne to beto to vivre na passe. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodAid met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, applique tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Mbote mingi bandeko bazuli baku ya kitoko ya kolanda PSB télévision baby kengai geti wabino oyo boyebi à chaque fois na saka descente ya kolakisa ba condition o ezali bongo na population o ba vota bango population congolaise condition pe ezali ko vivre nango nazali ngai mokote na libongo ndeko Bradley Zola oyo azali bongo sima caméra yenta filma ba vidéo ya Balthazar donc asali kengai geti samba na kota partout po na bongo ndako kende moklimo bimba awa tozali na ngambu ya Ngalema c'est-à-dire yali frontière na maya makelele na ngambu o ezali Selembao na ngambu ya Kibomwasi ne ezali commune ya Ngalema wapi ngai na bino na kolinga to découvrir ngo kaka ngai na bino condition nini oyo population bazali ko vivre nango mais na relancer bino muteleke te fourmi balobi ke ba érosion ezali awa makasi bato belé babungisi bana peto anelanga ko kama makasi nelanga mais bandaku ezali kaka toujours kokota mai mais tozali na mai makelele boboli ke ba ezali penda mingi te bandaku ezaka toujours na mai alors na kolinga naloba penza mingi te to kokende ngai na ndeko totala nini eza koleka koto so ezali eu les joyeux bomae ngai na bino to découvrir yango tout à l'heure so ezali ba mama baloba ke mokonza mboka pesa biso mongo tolongwa soki ba koloba ke to lembi na biso gouvernement moko to ebité na kolinga na marché moté mais to koma sur place to sur la population ya Selembao la commune Ngalema ne ba ba kopesa biso ezali bongo ba différents points de vue na bango toleka voilà. Le faut que au micro, c'est le roloba.
Olobi mabele ya mai na limite ya lopango ekomi ndenge moko. Ekomi ndenge moko ya makelele boye na niveau ya lopango tokomi ndenge moko. Yango lokola humidité wana ezali ezobimisa ba source na lopango. Mais batinda danki abwakela biso mabele puisque mai kitana se. Donc danki curé mabele na kati ya mai mai kitana se moyen biso to vivre na ba mai boye pembeni ekozala te. Nangi soka ya timoli mabele. Soka tima mabele abwaki tozala quand même sauvé. Mais bourgmestre kaya komona bino lorsque boye. Toyebi ekutu teretinga utu na bourgmestre Selemba utu. Tu vois baboko ça mama. Ya solo na yebi ete. Bourgmestre komina. Na yebaka oya Selemba na vana babala kimpesi. Mais pour le moment o bacha na yebete soki mo soki mobali na yebi ete. Na yoka ko ayaki. Azalaka mo so mobali na yebite. O nga na yebi oyo azalaka la baba kimpesi gi. Yendi na yebaka. Alors message na yo ya suki we kozani ba konzi ba Holanda yo bozali frapper na mai ya o mai makelele mai makelele bozali frapper na mai makelele ba konzi ba sala nini pona bino ba konzi na bon soki mo ezali akoluka biso mo place tika banda kutokende aluka bino mwambongo to longola mai wa to luka ba place na biso na kati kuna tokende soki yele taka muta koyeba po eza yete eza biso te mezali mai mais lokola biso toza sima na ye atela biso likambo yo ayeba soka kosala biso nini soki pa kokota badangi soki pa kopia biso mbongo eza kaka ye ye kaka mta oyeba. Ok, merci beaucoup Maman Sidonie, le message est passé. Comment on a? Comment on a Kareka? Kareka. Ah, tu allez où? Tu as Sonabata. Na Selembao. Ah, tu allez na maya makelele. Donc danger de mort to dinda makas anda ko kota ba mai ba mbongo ekende église tout mawa. Na église. Na mitonga la libanda na zamba. Anda kute pour l'église mai place la place ezate. Tout fait mal, tu vas ndako zo manyo de mawa. Mais tu as langa neni tishiko bino bozali ka frapper le mais mbula wa suka beta kite mbula on te sabe des eaux de bomi batu fort. Et ça maman surtout va tiki banda ba mo foutela ba pango le pango za sama avant dango suta kimango. Donc pas ça. Alors na monio zali oza donc ba ki simbi ya koto zali pena ancien. Na combattre ça misala bien choc na pota donc likolamba so. Na sala musala pasio donc na nyoka mbongo kenda ba biloko bangulu. Na bakwanga oteka nyos na mbongo mbula mema na mbula suka o. Alors cause nango pena ezali nini o bino ba ko nyoka makoto. Ezali ko somba koto ba no ba papa na bisodo ba yeba kite. Ba bazalaka koto ba kima déjà mais to sombi koto de to mona makambo. Donc somba ke sika mabe to ikoloba. To somba sika mabe. O saki re o somba koto ya pemeni ya mai. Ça re somba koto donc to olira mutala mona na toteka ba koto to. Bilo bote ya suba to mususu. To luka bon ba mona te. Ba ba sibi conséquence bino aussi bo sibi. Ba bisa biso te so ça koto no dinda to somba koto. Ya belo bo luka ba somba ya somba ka. Ba somba ba papa ba to le la donc mawa. Ah bon. Siko apparemment cause nango ezali ne mai oyo. Mai oyo comme ça des ordres. Mais comment la mai oyo ya makele ezali mai. Mbule be mai ya ka fro tondi à zong sibino ko todo ke mawa. Ala koko do ke makole vimbi do mais la daki. Mai kaka. Mai do ke patika ndako do ka kuma la ko to mususu. Alors solution nini ezo senga pona bino koto yo bozala frapper les sous-soutés de makambo bo vivre. L'état face à solution koto alongola batasi mai soko lengo ta tomboli bato bazali kolbo boye suka bato kufa ba mbula suka bomi bato belé biso to nzamba songi to zali mais to kufaki. Donc l'état solution abineli que l'état sengeli apesaka bato ba mbongo bima koto ko so ke bibele ko zala. Mbula songi suzo ko kufa kaka. Ko koto atambula donc to bo sali sala to kunda makaka. De fois on va solution koto ba tshonka carrière ezaka so mai ba panza onka bo. Ba panza on ba sa carrière ba mi to fanda ka passer ça koto fort. Passer ça faire. Ba maman ba leli ba papa ba leli bloc nous se kena mbula. Alors solution ni siko o bino wana ngo bezo ba sela bino po bosa kimia so ba opesa bino ba mbongo te. Solution papa de bité wana fa musala ka sala mabanda ko zali kolo boye to kokate. Mai o ya ka be tango beta mbule betaka. Bourgmestre ya otala ka bino aya te. Kosi. Rien. Bourgmestre. Aya te. Bo ba député ba vota. Ba ya te. Ya solo. Aya te. Ya solo wana ba ya te. Bino ka to mona esili. Ah. Ba ya te. Tango bino ka to mona esili. Alors message na yo tali caméra pour na bourgmestre. Babita na yebino ya Selemba bo souffrir na maya makelele asimba nine uche pa na yo ndeko
Karika. Musala fait ça la magaka. Comme ça ça qui me côté biso to nyoka bakoto doke. Tala mbongo yango na mai. Banzele zati moi même on tata yango efanya sim. Nzele zati to nyoka magaka. OK, merci beaucoup Ndeko Karika, le message est passé. Merci. Papa na ba libula mai. Sikuna na kota libula mai. Bato na bateri. Sikuna do boy ekela lu. Sibu do ya zigzag. Mbote mama kombo na onani? Mbote papa nga kombo na nga ma Niclette. Mama Niclette, atozali wapi? Tozana komina Ngalema. Donc Ngalema ngambo Ngalema koto Selembao. Ngambo Ngalema kuna eza Lubudi. Yebisa biso bozo vivre situation nini awawa. Situation na biso papa tozo vivre eza passe. Eza passe pona ni tozalaki na biso bien to banda ko vivre mais na moment oyo toza susu malamu te pona nini. Ba chinois batindela biso na leta ya ko timu na maya makelele oyo. Chinois nda yaka ndeko boma biso ndeko boma. Mapangu na biso nyonso ekei bana biso bakufa na mai oyo toto vivre na passe. Bana bakufa na mai. Oui papa, bayaka batimu ni mai basala yoka kabakata libulu. Mwana na biso akoya na mai mwana kufa. Ebembe wana tile oto biso moko tozela to moni shwate to kunde bembe. Na moma oyo banzele zate mapangu ebuka ni batu misusu bazo vivre na passe bazo la libanda ba misusu bakeno ko futela mapangu no seke na mai. Banda ka ba chino ba ko timu na tala tayo moko nde to komi. Tozo luka nzela ya ko luka poto koma na mapangu o ngetel ba ndamu to ko vivre lo lengeni est ce l'état yeba kabiso te. Ba chinois o ba tumbola awa ezaki appel ya nani? Ya bino batu ya quartier ba yaki na gouvernement. Ezaki ba appel na biso batakate ezaki ye l'état mutatinda ki bango ba ya ko timona pona nini ba pon o batonga na se kuna na landu kuna e kunda mina se ba yo ko timuna pona nini maye kite na se po mabele e ke kunda ka pon wana te me bango banda ba ya ko timona ba yaka ndoko lukula biso ba problème nde ko to ba nzele zala kalisu te mapango ebuka do to vivre na pasi penza tani te mapango ebukani ba mama misu baza ba veuve mibali ba kufa ba misu baza ba to baka pasi na pasi kaka do bozanga mena nzela ko tambola ata nzela ko tambola ezate to leka ndenge nini to keka na lupango ya mutu bato pe bazo bwa na mapango to leka lisusu te to ko vivre ndenge nini est-ce que l'état zo yoka biso te betela biso lisolo mukie ya mwana oya kufaki lorsque ba sino ba tumbela ki libulu awao ebembe monanaki ebembe monanaka tangu ba chinois ba yaka ba bandi ko timela po ba bandela ka awate ba bandeli na se kuna bazo timela bazo matati kuna na lalu tangu ba ye ba timona kana mwa likolo kuna ba sali mesure ya mai 10 km ba touré mabele suko bana mikeka ndenge ba sakanaka bazo sakana mwa ngolo moko ebimaka na mai kana bazo landa mwana mataka likolo zo na mataka esimba kate donc ateka ka lokole buka ni asieta ko ina mai mwana ya 10 ans to landi bango tikuna na lalu kuna bako bimisa mwana ba chinois baboyi bakoyati siko na lolenge ya bongo père tabo ekoti na famille mama aboti mwana na ye mwana komiti na âge ya 10 ans akufi na kati ya mai ya ba chinois oyete ba chinois liko so ba problème alors bokundaki bebino moko tokunde bembe l'état loba nini l'état lobe loko moko te to vande bembe vande banda mwana kufa na 10 mois to ko kunda ngo ka so na ba janvier so na ba 7 mois ya 8 mois. L'état lobe loroté. Allez lobe loroté ba chino ba yesibiso to yebisaka bino ba leka wana te wana makamana etali biso te. Alors na nyoso bino bozo vivre koto difficulté ba mai zo kota bino ba ndaku bo perdre o ezali pe moko ya mwana bino ya âgé de 10 ans message na yo ou souci na bino ezali nini ba habitant ya commune ya Ngalema awa. Souci na biso eza boye. Pardon vraiment l'état a tel biso likambu oyo. Toza ba peuple na ye. Toza ba peuple na yo la biso mawa. Akanisa biso tane banzela o ebuka ne to beto zo vivre na passe. Ayoke la biso mawa. Asunga biso po so na makoki te. Asunga biso e sikelo so ya moni ke akotia biso to kende kaka. Donc vous avez bolonga pe koto. To longa koto po to vivre te mbula ko to na le bandit. Bo so mbule bandit to vanda lisusu te. To vanda lisusu te.
tozovivre na pasi tozokemba kaka banzela ezalaka lisusu te donc mapango ezobuka ata elanga mpe mapango ezobuka na kaka kura kuta ezalaka lisusu te kura mpe pays oyo eyaka awa donc epa na biso kutu moye kuta ekoma eza te tozala kaka na molili toza kaka na molili toza kaka na molili toza na courant te mai te courant te oui papa ata mpe mai ya régie déjà ezalaka te apaka ya mabulu mabulu papa na ngai ya sona capital koto penda selemba na ngamwa ngalema bomema mabulu tomelaka mai ya mabulu toko la mosusu oza na mwa 100 fois que somi mai ya chasse omeli soko baye mai ya mabulu tozalaka na pompe te tozalaka ta na courant te koto na biso otoka molili insécurité lobi pas moyen l'insécurité lisusu oui papa bakuluna bakuluna koloba te na basoda batela biso awa kutu moyen eza te basoda lisusu oui papa boza problème ebele na basoda batela biso a moyen te ko kanga ko beta o sale loko te ko kanga ko beta donc to baye to lembi to te biso balobi soda batela peuple na biloko na ye o ya biso komi soda botola peuple biloko ne pe nyoko la ye oui papa soda rôle la policier yali combattre la policier combattre la civile na ba bien na ye oui oya biso komi so policier nyoko la peuple na biloko ne mibali ba lukate mibali ba bimate to lembi boyende koto nde boye to lembi Mbuta. Oui papa. Mbote. Mbote papa. Bonne santé. Santé moi mkewa. Ndambo kewa pi yope lisusu Mbuta. Papa pasi kaka papa. Ba pasi ya kisasa. Kisasa. Kombo na ona ni Mbuta. Kombo na mabandikila Joseph. Mabandikila Joseph. Oui mabandikila Joseph. Ozali muto obotami okoleli awa. Na ngana botami na mboka donc na yaki na kisasa na ba 68 awa na kisasa. 68 ngana zola na to botami te. 68 tawo na sisa école primaire. Yaka na ba 68 na tanga na école na Saint-André na ça va premier CO na deuxième CO. Voilà. Bon en bref papa na série qui se pona na expliquer nanu. J'espère que la situation est salabaka oyo ya Rosol ndenge petit sœur et demi sœur a expliqué ngala zaga mpesima na zaga wate. Donc na zaga na niveau ya plateau tout la sur caméra oui. Na niveau ya plateau ba depuis na déplacé na 2023 na mai donc la situation ya Rosol oyo traité de salaka na salaka te donc tant on a vraiment situation donc na regretter qui makasi. Okuta ndeti nini? Bon ndenge na kuta ki ke Rosol ndenge salama ke tracteur yaka plus de première fois deuxième fois ba yaka kolongola na mabele alors ma pango ya ko beba bon ngala kota ka depuis de 85 na kuta ki mwana ngo azaki mwana moke deka ezalaka te donc en bon état bon par rapport tant de tracteur yaka donc première fois deuxième fois longola mabele katefa ngama pa boye Rosol iko salama donc il peut ngai passer au présent. Bon, donc c'est là papa Joseph. Oui. Lorsque va chino ba longoli ba zelo na mai automona. Oui. Après et créer érosion au bino le lobo vivre na pasi. Oui. On a créé érosion oyo à partir ya ba sino ba yaka donc première fois deuxième fois longoli jino ba pasi pas boyer. Ya osala érosion oyo na biso yo na mwana na biso nyoso tuna ba papa François. Na pangwa nyoso bukani. Et bukana ki cause ya. Na le pangu na yo. Oui, na tu biso nyoso tuna mwana tele mwana to landana tina ba papa François cause yo isa kusala rozo ya ba sino ba yaka na tracteur kolungula bazelo na maya makele. Oui, ngana koza depuis na 85 na septembre. Est-ce que kolungula zelo awawa isa des solutions? Est solution te? Et la solution de papa Joseph ne va l'ongoli zelo awa. Les solutions te au bank longo sa da salaki. Alors yango na prélever que yé l'état zo ba décision que comme que za tracteur yé le tout tina mi sala ba sala ba du la biso décision la solution. Mon papa bo moni donc papa Joseph eza aussi là. Tout ça na pas si ka donc moyen za que l'état zo décision soit yé l'état donc pas si donc ici au maman donc na za empêchement za na plateau ba tegina yaka na février 2025. Alors papa Joseph. Oui papa. Dans la caméra. Bakondi ba hôtel Rabino. Bakoma raté? Ah, ya solo. Oui, ya solo. Papa Joseph, bakondi ba hôtel Rabino. Ba ya raté. Député yo vota yakawa. Ba ya raté. Bourgmestre yakawa. Ba bourgmestre bakoma raté. Ah, ba ngolo sozo yate. Ba ya raté. Ah, papa Joseph. Oui. Alors, c'est une opportunité au Koutenango. Aujourd'hui, on a cassé ma caméra. Et on a dit qu'on a vu Sozola Zaliwana. Alors, yebisa mokondia moka. Souffrance nini oyo zali ko vivre na quartier na yo to na commune na yo et posa na yo ezali nini loba. Souffrance yo zola ngwa souffrance ya Rosol.
donc souffrance le rôle ba tindi la biso tracteur et zo ma belé donc ba placer et bonga et pour ba situation ba nzile za mabe ba kamino surtout ezali pas si zo vivre kaka en difficulté ba nzile ko dusula donc ne poso ngande ezali ndenge wana donc ba ya ba tindi la biso tracteur azo sa mabele ba pango biso zo beba soit ye les là azo mesure bi a déplacer biso ba ndenge mapango e beba ki biso za la possibilité te ngala nazali chômeur na salaka te bon vivre ndenge ni mais la place ndenge buka na tulambongo pe na ba ajo pe na papa Joseph okende wa mais na yango ndenge poso longo mi tusaka na difficulté na ajo papa Joseph faut fouter là mais yango na papa no pese ba posa difficulté ya ba buso la biso e mabele mapango donc pas soit les deux décisions alors la biso isika musus yango na posa des alliés bande ko balandi mbeli on a joué papa Joseph na bonga ki na bi papa Joseph peut-être ina kande na biso pe ayoka sa biso l'état ya mo papa Joseph dazaki limsa baba donc ça bilo wana dans le président de l'État na tika donc il a tout ça bambansi ngani la banga kina mbeli oyo dazaki mesile ba ya to kunango te papa Joseph daza papa mudolozi na ko sala bilo te on a besoin ba continuer ba kipe yo donc mbeli oyo assiste au samusano ya kombo bambansi yango na donc ça te na papa tena ko sala papa Joseph mabete zambeli na ye ana samusala c'est ça mam kamata mbeli na yo limsa nga papa na ko sala bilo ko OK, merci beaucoup. Le message est passé. Là, papa Joseph Azali, ancien, il y a quartier Oyoyo. Depuis 85, depuis 85. Septembre, 85 septembre, on a côté de comment, na kutaka moi na ngai moi la jeune fille. Moi na muke wana maman Nicolette. Non maman agoya olobawa maman na mwana ngala kutaka moi muke oui akutaka mwana muke abota misu ngai ba koko pa ale kwa kunja oza mukolo na ye ke naza mukolo mais ale kwa kunja mukolo na ye naza papa na ye oui naza papa na ye. OK, merci beaucoup. Na moni pe maman Zali to sola pe na maman na kilo bon to sola pe na ba ndeko musu pour faire plaisir. Papa merci mingi donc vraiment. Merci beaucoup papa Joseph. Mbote maman. Mbote papa. Où tu es? Awiti selamba ko luka mwa bi dongo la pondo na teka. Oh, pondo oteka. Okosi. Papa na teki passe le kimi. Oteka pondo na oyo. Ah, nga na kitano pondo total. Kiti sa papa. Papa, total na pondo. Ah, pondo eza. Ezalia. Na utu ko teka siko utu teka ne pondo. Na gutu ko teka mwa mi pika pondo tikali na yena kentu. Ozala mbongo ebele Na zana mbongo te papa tala asi na ngai banna kendaki na ba 4 ti siko. Ola mga 4. 4. Na koto yo la mugi 4. 4 banzela mabeto kenda ko banga. Alors comment on nan batu batala on ba compagnie. Comment nanga tsangu. Maman tsangu. Mantango vandi koto yo. Na vandi koto yo papa. Umeli na gumile papa. Banana ya na awa na quartier oyo. Banana ya na 1975. Wanga la botamité. Botamité papa. Sikoyo yebisa biso maman tsangu. Souffrance na yo na quartier na yo na commune na yo ezali vraiment nini? Biso souffrance ezali awa. Banzele zama bema bundu. Moye wanto bimaka ba 4 heures tokena ko sieta boy. Tozo sieta net bambwa. Awa. Na 4 heures. Na 4 heures nzele. Ozo sieta kaka na zo sieta kaka provina zwa eloko ya kolia. Wala na ngomba ozo sieta po kende. Pona kende. Sikoyo mapango na pe bukani yawa. Biso pe mapango e bukani na sime bukani. E bukani penza. Mozaka wana bolo. Tozaka kawana. Place okende zate. Place toko kende zate papa kumi mukolo asala kate. Machengo yo teka bo sumaka lopa osika mususuti. Net bi dongo la pono kuteka combien? Maman Tsengu. Alors Maman Tsangu. Tsangu, Maman Tsangu Mukongo. Mukongo. Ndeko nangako. Naza mutu akibam. Ndeko nangai. Maman Tsangu sikoyo solution obolingi l'état c'est la binonine. Donc awa que demande les peuples. Peuple c'est la l'état c'est la binonine. L'état c'est la biso lokote. Ah bon? Biso te voter ba député na président de la République. Ba mona biso kutute. Oh là. Ba yeba ka quartier oyote. Na sekuna batindela bango ba kura. Biso kura izate. Ozabe mulili. Toza mulili kote. Oh là. Toza mulili banzela mabe
courage zate tala mboko ekoma mabe omelaka mpe mai ya régie des eaux tomelaka mai ya mabulu oh ya solo lokola mbula azipaki bizipo mosusu tozosufrir mama nzela ezali ya pasi bandako ezobukana courrier ezali te mai ezali te ah mama Tsangu tala kamera yebisa mokonza mboka président Félix Antoine Tshisekedi posa na yo ezali ni loba na ye ayoka papa présidence posa na ngai elobi boy yeba biso na quartier oyo toza biloko nyonso pasi papa yeba biso tala ba député autovoti ba yabi pana yo ba pesa biso mai ba bongisila biso banzela to pang ekufi soko boko pesa biso to pang mususu soko boko bongisila biso to pang présidence mona biso to zana pasi awana mai makelele ba mama bazali na pasi awana mai makelele lorsque toza koloba boye ezali te tosala comédie ezali une façon ya animer bato bakomi la 3e a soki animer te akobimisa oyo azali kobimisa te koloba te alors tozo ka réanimer bango po ba yeba koloba alors l'état mosala ezali ya makasi esenge na bino koyeba na kosala mama Tsengu nasimbisa o pondu na yo simisanga papa mama simisanga papa na kende le vol m'a sur 5 heures lobi na kobimili sur 4 heures 4 heures nzama batelo bakulu bakotika komona oti amen siko toza ko continuer nazali pe na mama moko ye pe alingi apesa o ezali point de vue na ye tozali na ngambo ya ngaliema ngambo ezali selembao mama la simba oti boni santé moi bien papa ndambo ke wapi bino kaka moi bien zalaka susu te to komaka moi ya bien zalaka susu te oh la ya bien zalaka susu ya bien uzala te pona nini papa mboka Congo biso to tango biso to yaki tango ngala botami pona sa mwana ya Mobutu na botami tozokola to mona kiti to vanda kina président Mobutu malgré to zalaki nanu to komi vana ba age ngote mais to mona kiki mwa Congo ezalaki malamu lelo boye to yena Fachi to yena Kabila le père to yena Joseph Kabila lelo to zana Fachi donc tozo mona kutu passe ezokola les plus passe ezokola se kokola ya solo passe Fati passe ezokola passe ekoli kutu makasi koleka kombo na nga mama Mengi Angélique bakomba Kongo na kutu na ngalo kako Kongo ya na yoka ba koto ba ya kamena ba Kongo pe na se retrouver koto ba Kongo vraiment tozana ngambo ya ngalie makoto na ngambo ya bolikangu voilà biso tozana ngambo ya bolikangu koto en tout cas ba Kongo basali mama Mengi ngayo papa siko yebisa biso la solo pe bosembo difficulté na bino makasi awawa ezali nini ya liboso soki pe ezali ebele bolobi na biso papa posa na biso ezali koto boye na bolikangu na quartier bolikangu awa na ngambo ya mai ya makelele papa biso koto boye toza na banzela te banzela eza te toza na mai ya pompe te toza na courant te banzela nyonso ebukana tokomaka koleka na mapangu kota na lupango oyo bima na lupango oyo obimi kuna courant eza te mai eza te nzela eza te donc souffrance na biso makasi eza wana souffrance na makasi ezali wana alors cause ya liboso lobi nzela eza te bamndako mpe eza kobuka na beroso ezali makasi nini yango esali ke bozala boye lelo biso eloko esali boye tokóma boye makasi berosion ya baveni ezalaka nango mais tobandaki na biso komérite po soki érosion ye bajeune salongo babongisi na bango tozomeka na biso koleka mais depuis tracteur eyaki na mai ya makelele nde bomi biso makasi koleka papa ngai naza na ngambo ya ngalema lupangu na ngai yango mais tracteur epe ebongisela bino eyaki kobongisa te tracteur eyaki nde mpo na ebebisa bango depuis basaki pont ya lando ya mai ya makelele Paul Budi wana ingénieur wana asalaki pont wana na fingi ete me nalobi se kayebaki te na fingi ete na ayebi te po soki ayebaki kokanalize mai lelo biso mpe toza na basouffrance oyo te de souffrance ya Paul Budi lelo yango enyokoli biso tala mapangu nyonso ndenge ebukani tala mapangu nyonso ndenge ekei sikoyo tokovivre wana de Paul Budi eza mwa liboso eza na se kuna Paul Budi kobandaka na Paul Budi mata boye nyonso likolo koto oyo en tout cas mawa na
na mawa foin mawa mapango nyonso tala tingambo aselembao tingambo angaliema donc eloko ezati tozolela sikoyo ba age tozana ebela bana tozana bango tokela kofutela wana ebela bana nana kondima kozwa na 7-8 bana tokela kofutela na ndako de baboya balinga te baboya locataire age mam kolobo bakoboya donc vaut mieux place nanga naza déjà na place nanga nazala kaka na place nanga wana ingénieur wana aya ko reprendre pona ye aya ko bongisa mai ya makelele ndenge baninga basana bongolo bakanaliza mai ya makelele bakanaliza mai ya karamu biso pe aya ko bongisa aya ko kanalize mai ya makelele pona biso to vana na mapango na biso lelo leta ko longola biso koto akotinda biso wana voilà koto ni leta ke ko tinda biso aussi to mesani déjà mboko etondi na bakulu ko leka boy kulu ko baluka boy kuluna mais babia be kuluna zaliti biso koto kuluna donc ezalaki kuluna ezaki koto makasi ko bima mama na keteka pona bia ya 4 heures ko bima na fosa na bana ba ke ko katso ngam mais depuis général a tiela biso point chaud o eza awa en tout cas to joie moi kimi alors message na yo asuka mokonza mboka zolanda yo asima nini o euti pa mama mengi na tigeli yo ngai message na ngai asuka ezali boy en tout cas tata yo kanga yo kela biso mawa kanisela biso ba oyo to vota ki yo to vota ba député to vota ba konzi nyonso to vota biso kutukoto na yebite so to zakara na chef du quartier et so peut to zakara ba groupe mess ya ngaliema na yebi yete na yebi kutite na nupe na mona groupe mess ngote ba chef du quartier to yebi bangote donc koto yo donc eza passe tata yo kabiso amona souffrance na biso donc kolela na koleleza a merci beaucoup, le message est passé. Maman Mengila, toza ko sola toujours na habitant ya quartier Oboyoki, ba point de vue ya moko na moko. Alors bis tozo continuer toujours ko tala besika o population bali ko onyo kwa mapo l'état eba na kozula bango o ezali bokano moko ya malamu. Merci maman Mengi. Merci papa. Bote maman, comment on a ni? Kombo langa maman Kese Julienne. Maman Kese Julienne. Bonne santé. Santé naza bien. Mais naza na souci langa ita le pango langa ndenge ke. Oh, souci li souci. Naza na ngona c'est à distance. Nani? Siko makele la koti pena bazeli boya ko tiela biso e buki le pango e comme tila miri wana. Miri wana pe tigeli muke e comme ti place na vandi. Dans le pango na yo ezaki musika na mai. Ezaki musika na mai. Lelo e komi pembe na mai. Oh, na ndenge nini mama Makese. Kasi mai oyo yaki boy na makelele yango e komaki pembe na mai. Alors, vous allez menacer, mais vini nous vivons actuellement la quartier na yo. Condition ni boza nango. Condition toza nango ya kaka bobong célébration place ezala kitoko toza. Et pas na on mire oyo na buka na mire kaka oyo buka ni kaka oyo. Ah le pas linge kende mama Julienne. Linge kende que tu me ketale débrouiller comme ndako. Yango la linge boyo ko bongisela ngai. Tambo ko jonga bobongisinga kitoko ezonga ndenge ezalaki. Bane ba kobongisela yo mama Julienne. Kasi bino baba tozo ki no ko filmer boku batalite bato bongisa. Bon biso te bato. Te bito ko sola na bino. To tuna vini actuel boza nango koto souffrance ezali nini na quartier na yo. Souffrance e pas na biso ezali neti milionda ko ekei mai pasi kura pasi ozomo nango yango souffrance tozana. Bon rappelle la courante hein. Kura ezalaka penza te. Neti ye lelo lobe zate. 2 jours 3 jours zate. Kwa les avis bien te. Alors beti la biso li solo. Cause ya mai ko buke pa na yo eza pona nini? Nini sali ke mai buke pa na yo. Soki nini sali mai buke pa na. Kasi bobongisa kite. Est-ce que ezali te po soba pembe na mai? Pour la première mai, oh ezalaka deuxième pas la biso. Ezali pembe na mai. Le pango liboso kenda. Le pango ya liboso kenda biso ka deuxième. Biso ka deuxième. Na deuxième wana pel pango liboso kenda. Et lande mi balé ce kei. Biso ka kineti troisième. Moko bisko mutayamo. Siko to ko mutayamo. Oh là. Vous avez un risque risque à ma casse. Ah toi nelanga siko ba mbule soko yé wana maman Julienne na ebité. Solution ni bozo zwaka déjà. Solution na lopango. L'état ata la biso likambo. Ata la biso.
po leta azotala biso te bakonzi bazobeta tu batala situation na bino awa bayaka kutu te tomonaka bango te ya solo tomonana na mokonzi moko tayobeta biso bourgmestre ata bourgmestre tomona chef du quartier tomonaka ye pe te député bovota tomonaka ye te banda to loko omonaka bango te message na yo nini epa mokonza mboka yebisa mokonza mboka walanda osiko susi na yo ezali nini mama susi na ngai ezali aya kobongisela biso bandako tozala bien mpo moto avivraka na ndako soki ndako eza te tokolala wapi libanda to tolala na mai ya makele aya kobongisela biso bandako lupango ebonga tozala bien nde tozalaka boso makelele ezalaka boye te ezalaka mai ya moke sikoyo ekoma tala monene bon ezalaka moke ezalaka mai ya moke ezalaka mai ya moke lokola mo baterase moko kaka mais leko lokola mai ya ezalaka mai ya makele okoko sote bopapa na suli yo sote mais sikoyo ekoma mpenza tala alors bakonzi baya kolukela bino solution poso baye kolukela bino solution tele ezali oka bozali baami ya liwa tozala ndeka liwa po atwana elanga mbule koye kozala ndenge pasi makasi merci maman Julienne. Le message est passé, bakonzi ba Olanda bino, baibana kozwa solution pour babita ya Selemba ou même na ngalema awawa. Merci beaucoup. Merci. Ngape matondo mingi bino comment on a ngoto ba chef na biso comment on a Priska. Oui, Priska. Priska. Ah oui. Eh comment baba site. Eh Priska. Oui, chef. Mbali boso bolande ko Priska mobali eh. Ah bon. On va di koto yo. Na fandi koto. Yebisa biso bokomi boendenge nini koto. Bon kokoma boye biso tozalaki bien. En tout cas vraiment tozalaki bien. Bon comment on a ndeti pe ka nde tomoni bino tomonaki ba garçon moko bayaki tant que ba chef nde bayaki poto bongisa ba biso to yebi ko bongisa soko muta bongisa sika alo na soit banzete soit atiaka mieux pour supporter ba biloko wana siko tant que basaleli biso zaki bakonzi ba chef na biso bayaki basaleli biso tolandaki oyo bango bayebisaki biso balobaki nini balobaki ke to ye poto fongola bino nzato bongisa bino esika tomona ke ça moi likanisi ya bien sepelaki pe après avoir ya kosala sima mo ntango mbula ebeti nde toyomona mabele tu oyo basalelaki biso eke nango na mai eke nango nyonso na mai après lisusu après tant tofandi na nde toyomona bino lisusu boye biso ba journaliste voilà o bayaki wana toyebi bango te soki bayaki bato ya l'état biso toyebi bato ya l'état te tozali indépendant au Congo nous sommes des journalistes toye mpona investigation totala condition nini bandeko na biso ya Congo bakovivre nango biso nde tokozwa yango kolekisa partout bato bakonzi bakomona batalaka condition nini population na bango bavota bango bazali kovivre nango alors bito ba journée to ba kondité alors yo siko message na yo pe ba kondi ezali nini wala siko dresser pe ba kondi otali caméra donc message na ngai pe ba kondi en tout cas félicitations na musala o bango bato sala baba lobi ke bo baby si yo pe si félicitations c'est si comme mon côté c'est si comme mon côté OK donc félicitations na misala bato sala soki ko komela biso pe en tout cas e ko sala biso bien to ko féliciter bango lisusu pe ba cheba konza mboka voilà donc tozo senga na bango en tout cas bayo ka biso vraiment mapongo toza nango yango kaka vraiment toza na sika okende te soki awe baby toza na biso na sika okende ko ba faza mikolo boy vraiment est-ce que zalaka bamisusu baza na bana bamisusu taka moyen de vivre oyo vivre mikolo utima musala nde zabu na uti musala na oya apona okuta siko sika ngebebaki en tout cas tosa sikoni kolela na seke oza kolela en tout cas to sengi ba chef ba koordina biso ya mboka bamona koto batala biso koto en tout cas so batali biso koto bati donc na ebito so na koloba ni solution pena pour ba yesu ko kirie bien toti te baya soki vraiment eza na ndenge vraiment ya solo baya ko salela biso en tout cas et au sala biso pe bien. OK, merci Ndeko Priska, le message est passé. Oui. Ba konji ba Olanda bino, to senga ba konji bo Olanda ka pe boye boya ko saka réaction ça ka bien. Mais l'élection bo ko ba la souci la population de mo o bolinga botina batina bino la parler, alors c'est pas bien. Merci beaucoup. Merci chef. Mbote papa comment on a ngai mbote papa journaliste ngai komona ngai Makengo Kuleka Jansi Makengo Kuleka Jansi Papa Makengo Jansi yebisa biso ozali habitant koto oyo naza habitant koto lupango na ngai yango oui umeli umeli bambula ebele awa
ya solo wana umeli bambula ebele donc na yebi bamakambo nyonso esala donc yoza kisimbi ya quartier toki koloba ya quartier ndenge ezalaka te quartier nyonso okende ba kisimbi nango mpe bazali bamfumu bokulaka teme bayaya donc bokulaka ya quartier papa Jansi mai oyo ezalaka monene boye mai ezalaki monene te mai ezalaki kaka moke nde bozomela yango vi ya ba érosion ya likolo nde yango esala mai oyo ekoma monene mais eloko mpena oyo biso tosengana bakonzi ya mboka échec oyo biso tozwi awa ya grave eza suite ya pont oyo batielaki biso pont Lubudi pont ya Lubudi eza lipamboli te mpo na bino eza lipamboli mpo na biso parce que baingénieur oyo bazwi awa bango nde bato ozobonga biso mpo wana donc eza eloko moko ya malamu mpo na biso parce que soki nanu commune ya Ngalema eza commune ya Ngalema eza eloko moko ya malamu mpe servir bato ebele mpo wana mais le problème c'est quoi omoni problème yo po esila balandaka baingénieur te batunaka na biso parce que biso tokopesa bango bainitiative habitant nemomonelaka nzela donc problème ya nini makasi eza nini manifeste aveni manifeste soki bafongoli yango ya carrière awa esalami badega wana meme na pont wana ekozala suka donc biso bakotya mpena carrière baje bakoluka mpe moawa mpo mai ekota na se mpo esala so besandi te voilà donc vi ya sable eza likolo nde ezopanza mai peut-être eza likolo ya bazelo donc soki mbula ebeti karima eza bandako na bino donc chef de l'état mpena ayoka ngai etange mwana mboka aza mokonzi na biso double de respect atosa mpena onga na lobi ayoka ngai aya fongolaka balabala manifeste soki bacarrière efongwami awa mai ata kuna na pont na inondation ekozala te parce que sable oyo nyonso ndenge ekitaka ndenge kotonda kuna na ti bazokotisa batracteur wana kolongola bamabele wana kotya pembeni soki mbula ye nde ezopesa biso mais koto bozala courant malamu eza te bon mai ya régie des eaux mai eza te mai eza likolo kuna problème tozala yango insécurité mpona courant ela mai eza te mai na delvo kuna na mission amusoniaka pembeni fo mata likolo sokotia awa kuna likolo nde mission eza bolongo atiki musoni mpona mai ya pont mai kosala chance ke toza na bapui awa pembeni ndenge ozomoni ndeko ya mwasi wana auti na pui awa kosala ya kolambela kosokola mais oyo ya komela fo omata mission na pasi lumière batiela biso lumière mpe bazilata susi ya oyo ya eloko nga na kosouligne awa ya sable oyo soki bafongoli kaka manifeste basali ka carrière bina donc même ata na pona chef de l'état kozala siko kosidérange te mbongo ebimaka kaka na gouvernement boye ezokende kaka boye moni te eza kitoko te ntango batie carrière wana mpe bakotisa mbongo na kesa l'état donc c'est une bonne idée ongai napesi chef de l'état ayeba yango alata social kambo message na yo sikoyo na bato oyo nyonso baolanda biso na badepute bovota na bourgmestre na ba population baza partout baotala yo basima nini oyo uti papa Jansi wana otali caméra eloko bakosimba en tout cas bakonzi ya mboka botya biso maboko bolata susi na biso to baparent ebela charge ya boye esika nini lelo bakondima biso oza na 15 bana 10 bana na bakoko okende kofutela wapi 15 bana oui bongo bakoko siko ndako nini bakoyamba yo donc na ajo na 15 bana ofutela bien azonge pa na biso est-ce que eza na sens mushe koma mukuse kene kuta mushe koma mukuse ni bandiko en tout cas bakonzi pena balata likambo oyo susi baye ko vérifier pe baya bakoya sur le terrain pe babona kana bililité mais bakita pe sur le terrain baye ko voir bamona ndenge biso félicitations to vivre na koto en tout cas merci beaucoup na bakonzi nyonso pe bakorwation nyonso à chef de l'état balata social likambo merci beaucoup papa Jansi, le message est passé. Merci. Merci Bozak Ebele, Bomoni, différents points de vue. Il y a habitants, il y a milliers Ngai na sali descente et longo na équipe technique Mobimba, il y a PSB, notamment de Bradley Zola, c'est lui qui avait filmé les vidéos tout au là pour na Bartazar, donc Tozanganaye, après single sous chance pour partout babongo la komona ngai. Tozali na pont maya makelele tobi déjà koto ezali selembao koto ezali bongo commune ya Ngalema commentaire ya makasi ezali te parce que population bazaki ouvert ya koloba nenge bazali déranger na maya makelele condition de vivre ba nango ya pas si courant mai et bibongo
na kozala te na milieu na bango na insécurité lisusu. Alors les gens qui belé à na biso to comme na suka pour la première fois, abonnez-vous, partagez, likez et comme ça la bongo plaisir makasi to kutani bongo mbalasima avec d'autres informations. Bye. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Comme tungisa te pour solution na yo monani. Société God Air et Memeli Bino Crème Miracle produit ya sika et salamina misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika kosalela ba déodorant pona kobomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto pour okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a Crème Miracle, Pesantunga Oye Kukani na yo. Éliminer les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais qui va. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.